Bandeko babolingo, il faut boye bakayango ete na mokili oyo okoki koloba ete obimiseli na yo bapake na ba opposant congolais ou bien na kati na bato ya gouvernement kuna na Congo okoki koloba ete na bimisi bapake po na bango. Oui, problème ezalité. Okoki koloba ete na bimisi bapake po na bato oyo ba adversaire na ngai. Oui, problème ezalité. Mais ba bimisaka bapake na likambo ya Biblia te bandeko. Biblia oyo ya mukanda ya Nzambe liloba ya Nzambe babimiselaka yango bapake te. Soki obimiseli yango ya bapake bandeko, Nzambe ya kosukisa yo. Nzambe ya kosukisa yo olinga te. Yango wana tozali koyebisa bino bandeko babolingo. Eloko oyo ndeko oyo asali mayenge ya radio soki lobiko. Tozali koyebisa bino ete esili akomi mutu ya libabe. Epi makambo nyonso to kobanda kosala na poto kobanda kosimba te. Oyo nyonso tu ndeko wana kobanda kosimba ekomi nango biloko ya libabe. Bandeko tozali koyebisa bino boye. Moto ya kokosa bino te lelo aloba ete o Nzambe ya bokoko o Nzambe ya boye. Parce que na mokili oyo toyebi biso nyonso tozali kaka na Nzambe moko. Oyo balobi ete Jova ou bien Elohim El Shaddai oyo azali na bakombo otango azali koloba banguna bazali kolenga. Alors na nzela ya liloba ya Nzambe wana oyo ekomami na makomi ya Biblia ndeko yo bimiseli yango bapake yo lakisi na mokili ete yo nde ozali moto makasi opasoli Biblia yebaka yango ete okati ndambo ya bomoi na yo bokomi kodepase ligne rouge yo lobi ete radio na bino to yo moto oyo na kombo ya mayenge bobandaki combattre le président Kabila botiki makambo ya président Kabila okomi combattre lisusu Nzambe esili ndeko tikali moto ya libabe o franchir ligne moko oyo ba franchisaka te otikomi moto ya libabe ndeko pe ma eloko yo sali mokanda oyo pasoli ba teste oyo ezalaki na kati na Biblia na oyebi bato boni oyo balingaki batanga yango po babongwana po ete balanda nzela ya Nzambe yo zio pasoli yango po na yo nde moto olingi oyo kotalisa bato ke Nzambe ya bokoko ba religion kutu ya minene oyo ezali lobela makambo oyo kutu ya Bible te bazali ko respecter Bible yo kaka mutu oyo po sali mwa radio na yo okimi pe kuna na Congo tango mosusu na tango ya deuxième république obandaki koyisala batu mabe koyiba batu babiloko balandi mbangu oyo yo ko créer ono radio lobiko lokolo sali boye ndeko otikali moto ya libabe olinga te otikali moto ya libabe otikali moto ya pasi na pasi okobanda kaka balukanga na Angleterre ona eloko moko eko marché te et puis soko ozali ko rêver que un jour Congo wana échanger na ndenge te yo ozali ko kanisela Nzambe a changé histoire à partir mokolo kaka oyo zoki Bible pasoli Nzambe a changé histoire pe yemaka yango ete Joseph Kabila okomona ya kozala kaka na bokonzi na Congo parce que okoti na ligne oyo il fallait obunda ba makambo na ndenge obanda ko bunda ya Kabila nana mais yo komi ko pasola ti mukanda ya Nzambe sikonde Nzambe mutako lakisa ke Biblia oyo lobaka ete bamindele nde mtu bamema yango ezali liloba ya lokuta sikonde Nzambe ko lakisa ete liloba wana yo pasoli ezali ya lokuta mama Rosalie na zungseli o maloba. Vraiment papa Roger kaka ndenge uti koloba oyebi ke na mokili oyo ezali na bato mosusu oyo bango moko bamilokaka na vie sans ke bamiyeba bato lokola ba mayenge oyo ya radio lobiko bazali bato moko ndenge omonaka okomona moto aye na lingomba boza kosalela ye ba prière changement eza te ti bakomi kokanga bato mosusu bandoki ezali nde bakaya boye tango bazali kokanga bato mosusu bandoki bazali koyeba te ke nzoka nde apasolaka Biblia bandeko toyebi ete biso nyonso tozalaka na mabe na biso tosalaka ba makambo mais oyo etali liloba ya Nzambe toyebaka ndenge nini tokoki kopesa respect tomonaka yango ata kutu bato oyo bazali kobenga o batheoriste
oyo bazali kosala ba makambo ba nini mais to moni nanu te mokolo moko ba théoriste bazui biblia liboso ya télévision bazui ba pasoli yango non po ete bayebi ete wana nyonso tu ezali liloba ya nzambe bino bozali koganga mpona kolakisa bato ete banzambe ya bokoko toboyi te banzambe ya bokoko me bokangami awa na poto mpona nini ntango nyonso bozali kozwaka basocial kosalelaka bamindele banini olie kutu bokende na kongo kuna bokende kovanda pembeni esika mama kimvuanvita wana asalaka bamakambo bino bokumisaka me bokangameli na bapoto awa bokangameli mpona nini mpona kotalisa bino ete bozali bato oyo makambo bozali koloba bozali koyeba te lelo oyo bino bozali koloba ete no bamindele boye me bovandi na bamboka na bango esika mibeko na bango ezali likolo na bino me ezali pasi mpe mawa papa Roger nazali koyebisa o makambo ya solo oyebi ke bato oyo bazali baignora mpenza babimisaka maloba maloba bazali koloba soki moto ya mayele avandi kaka azali koetudie azali komona kaka bazali baignora ndeko bakongole tozali koyebisa bino siko yo so mona moto nini par exemple yo ozali na Kinshasa kuna ozali kofinga bato ya bandundu na bandundu kutu boye ya bato bandundu kutu boye mais ozali na kati ya Kikwiti ovandi na kati ya Kikwiti ozali ko se vanter mpona mboka na yo topesa exemple Kasai occidental Kasai occidental boye mais ye moko ovandi na kati ya Kikwiti est-ce que boyebisa biso meme bato baza na Kikwiti bakondima yango ete tozali koloba ete bato yoko bazali baescro mpenza baescro eloko bango bazali koluka ezali eloko mosusu bandeko baza koya na balokuta o radio bende baradio ya baescro miyibi baza na bango bamiyibi soki kaka bozali kolanda tala bapeple congolais bolanda babiloko biso tozali koyebisa binoko soki kaka olandi kaka meme badire na bango na bamakambo na bango bazali kosala boza komona kaka baescro na baescro. Comment expliquer yo moto ye? On bandi ko menacer moto. On banda su ko apprendre na Bible mais on ezali leti o chel mo sapina yo na liso ya Nzambe. Bible wana yo pasoli yebaka yango Nzambe pe atelemi likolo na yo. Bakomona yo ndenge okotelenga na un jour. Soki osali attention te ndeko o na kombo ya mayenge. Bakobeta lisolo na yo kolokota ba papier kuna na Londres. Okolokota ba papier na Londres lokola yo lingi obimiseli Nzambe ba paquet mpona kolakisa ete yo nde ozali moto ya makasi yo nde oyebi ndenge nini ya kopesa mibeko Nzambe ya kotelemela yo epuis otikali mpe moto ya libabe omoni yango na bozali kokosa bato bokomi koliagaliaga na meme na bambongo kozwaka baenveloppe banini mpona makambo ya lokuta boza na verité te bapeple congolais tolobi mpe mingi na ntango oyo bolanda ba événement ndenge elekaki ebongo nsima tozongela masolo na biso bapeple congolais bino moko bouti komona ndenge nini bato oyo batata minene me bozoba na motu ndenge balobaka ete fufu na moto to nyei na moto tala babozoba bauti kosala tala ndenge bamakambo bauti kosala ezali pasi mpe mawa yango tolobi tozali koloba ete bino bato oyo bolobi ete bozali tango nyonso tu bato bozali kolanda Yesu pe kolanda Nzambe me botala bato oyo bazali kolinga batiki nzela ya makambo na bango ya bapolitike me bakomi nde koya sikoyo kotia mosapi to komenase bato oyo bazali kolanda nzela ya Nzambe na nzela ya Biblia. Eske bandeko babolingo Biblia wana na makambo ya opposition rapport ezali wapi? Bakomi sikoyo kokosa nini wana kati ya Biblia wana banini ba message moko fétiche ezalaki na kati moni lokuta ya boy bandeko soki omona ya mona ki ba message fétiche ezalaki na kati nde sikoyo yango na ye Nzambe apesi ye nde autorisation po apasola Biblia ye yebi teke liloba ya Nzambe ezali likolo ya ba fétiche ya ba makambo nyonso ezali mpe makambo ya lokuta ezali mpe bongo te nyonso to bazali koloba kaka lokuta po ete bamesana na lokuta bazali bana ya nyoka bamesana na lokuta mpe bakokufa na lokuta kaka o Nzambe ya kizwa vita o Nzambe ya boye me soki Nzambe ya kizwa vita azali eloko nini oye kokangamela wana na bapota otato oyo eloko nini oye kokangamela kende kuna na Congo kende liboso
ya tombe ya nzambe ya kivwa vita oyo mesana kokumisa nzambe ya bokoko kimvwa vita kende kuna nzambe ya kimvwa vita banda kosalela o bamakambo nyonso banda kopesa o développement ya makambo ya vie na yo me okangami na poto mpona nini awa depuis yo ozali awa depuis ovanda banda obanda mokolo nini nzambe ya kivwa vita azwi groupe ya bato moko balobi ete nzambe ya bokoko apesi bango mayele basala ordinateur mpo lelo yo oyo okomi nde kolobaka bamakambo kopesaka baémission na nzela ya radio na yo na ordinateur yebisa biso lelo oyo bamakambo oyo ozali kokritike oyo bamindele oyo boye ozali kaka kosalela babiloko na bango soki mpe tokei na radio na yo soki radio lobiko tokei kuna tokomona kaka babiloko nyonso ozali kosalela ezali biloko ya bamindele omoni te kozali koloba makambo ozali koyeba ntina te lakisa biso sikoyo biloko oyo nzambe ya kimvwamvita oyo okumisaka mama kimfamfita soki kimfamfita oyo atikela yo oyo mpona epesa o développement oyo lelo yo banda kopesa basango mokili eyoka yo me kaka bamindele oyo ozali kokritike ozali kosalela biloko na bango omoni teke ozali tala bandeko babolingo soki mpo otali bato yango ondike nga namonaka yango bato balobaka likambo ya banzambe ya bokoko soki otali katikati na bango ondike baza na kati na sorcellerie moko ya kosakana te bamoni sikoyo bato oyo bazali kosambelako moto ekomi makasi moye kindoki na bango wana esala befe eza te yango wana ale bakomi kokombattre bango bandeko tozali koyebisa bino ya solo soki otali kaka bilongi ya bato yango bakumisaka nzambe ya bokoko baza bato bokoka bilongi mwindu wana nyonso ezali kolakisa kaka ete baza na misala ya molili na ccc ezali mpasi mpe mao nzambe ya kimvwa vita bino bandeko banda bambula ebelebele tosali mobutu azalaki na bokonzi nani yango ayokaki nkombo ya nzambe kimvwa vita kuna na congo lelo bakomi koya koya nzambe ya kimvwa vita wana nyonso bakomi koya na bapolitike moko mpona kolinga kokosa bato lokuta na lokuta yango na tozali koyebisa na bapeple boteba na bato oyo bato bazali bato ya lokuta nde tozali koloba ete tozali koloba yango mpe totiema ye na monoko te papa mayenge oyo ya radio lobiko akomi moto ya libabe bandeko soki bokebi te bokomona ye ndenge akolokota bapapie kuna na londres topesi bino mikolo ya kotanga lokola apasoli liloba ya nzambe to aniati liloba ya nzambe na se ya makolo na ye nzambe akolakisa yeke azali kaka nzambe alinga te nzambe akolakisa eke azali kaka nzambe ezali pasi mpe mawa ezali pasi mpe mawa pasi vraiment tondimaki teke bato oyo bakoki kokoma na bacomportement ya salite ya ndenge ya boye ezali elingi koloba teke soki bozali kokombattre kabila bobanda kofranchir baligne ya rouge bobanda kokota nango na baparametre mosusu rapport nini ezali makambo ya kabila kuna na congo na biblia oyo nzambe akomi rapport ezali wapi ata kutu soki olobi wana namonaki makambo ya fetiche na kati ya biblia wana eske nzambe nde moto apesaki autorisation mpo opasola mokanda na ye ndeko okomi moto ya libabe mpe tokomona esika mama kimva vita wana akoya kobikisa yo mpo nzambe soki asa kangi likambo ya oyo ya ye moto moko te akoya koloba liloba soki nzambe ye moko alobi liloba te ezali pasi mpe mawa bandeko pasi papa roger napesi yo maloba